Oui, c'est un grand prophète. Kimbangu, c'est un grand prophète. Ce que tu as terminé Kimbangu, vraiment, aux en Afrique. Papa Simon Kimbangu a yaki. Bonzamo ya yaki nango. Ate yaki ala kisaki biso ete nzamba zali. Olandi. Esengeli ba yindo soki tolibito bika. Soki bokoyoka milangai Kimbangu ngana zali tata mulimu. Nanguya wamba mpungu tulendo tonda edeso. Bokobika se bobi. En plus, tata Simon Kimbangu amibenga nzambe te. Soki lelo to pesi le kumu keto bengi na kombo a bonzambe. Eza na mama bebe za malamu. Omoni likabwa molimo. Ekabo makana musunite na molimo baka. Mabomba mia molimo epesa makana molimo. Nganga. Nazongi na nganga. O bazwa ko bundisa mayela bonzambe. Nganga. Soko za pemena nganga ozwani. Meko so mayela bonga. Ma tondo mingi. Mbila nyo setela na jour moko. Ke nzamba sa so bate. Na tous les 4 rations ya telemisaki. Na kona est, ouest, nord et sud. Eza na tina ya mabomba mina ye. Mbote na bino nyonso bozuli baku ya kolanda biso na poko ya lelo ezali wa bino émission Congo Racine. Tebiete Congo Racine ezali émission oyo lobelaka bonzambe, ezali émission oyo lobelaka culture africaine. Na bino nyonso esika nyonso bozali deja kosepela. Topesi mbote na bandeko nyonso bazali na Angola, bazali na Brazzaville, bazali na Congo na province ya Matadi. Topesi ya Congo central plutôt na province ya Matadi, topesi bino mbote ebele, tobosanite bandeko nyonso ya groupe WhatsApp ya mission Congo Racine, topesi bino mbote ebele. Nengo wana na poko ya lelo tokolobila sujet oyo ezali mutuya na tina tokoyeba vraie date nini esengeli to fêter Noël. Papa mama ozali kolanda biso na poko ya lelo tokoyeba est-ce que Noël esengeli to fêter yango le 25 décembre? Noël esengeli to fêter yango le 5 mai. Noël esengeli to fêter yango le 24 septembre. Nengo wana na bino nyonso na poko ya lelo tokolanda tokoyeba elongo na invité na biso Mbuta Mpadi nde akotalisa biso selon ye date nini esengeli yo muto ozali kolanda na poko ya lelo tosala to célébrer fête ya Noël. Merci. Mbote Mbuta Mpadi. Boni santé. Tozali nesengo mingi ya koyamba yo na émission na biso Congo Racine. Émission Congo Racine ezali émission oyo tolobelaka bonzambe nde boye ibola mouvement na kati émission oyo. Merci na yango wana na poko ya lelo tokolobela mai o etali Noël. Toyeba tozali na posa bandeko bazali na posa parce que désordre eleki mingi, confusion eleki mingi na moto ya batu. Tomona ka ete tokomona le 25 décembre batu bako fêter Noël. Et le même Noël tokomona le 25 mai batu bako fêter Noël. Pe tokomona sous groupe ya batu le 24 septembre bako fêter Noël. Nengo wana Mbuta Mpadi yo moto zali invité na biso ya poko lelo tokolinga toyeba au fixé et pas opinion bayeba date nini bandeko bato bayindo bazali kolanda biso esengeli ba fêter Noël. Oui papa Mbuta Mpadi. Vraiment papa na biso papa nzingi o zali journal moko journaliste moko o ezokoka toujours pesa biso zongisa biso na boyebi oyo ndenge
nzambe akelaki mokili na biso eloko tokoki kolobela kotala lolenge Noël ezali mabe na kofete yango ezali pe malamu parce que ezali eloko oyo si emonana uta na époque oyo lolenge bakokaki koyambela yango letenu ekomelaki. Donc esengeli to fete fete wana ya Noël. Fete na yango ezali na bae oyo bayambaki eteni ya fete na bango. Donc esengeli te na biso nyonso ba africain. Ah oui. Toza na droit fete Noël. Donc banani esengeli ba fete fete ya Noël. Ezali fete ya ba romain. Ezali fete ya ba romain. Soki tokozonga pe kotala ezali na histoire. Oete tokoka koyamba fete ya Noël. Fete ya Noël yaka pamba te. Fete ya Noël ezalaki na base oyo bakokaki kofete le fete. Alors papa Mbutampadi banani baya na fete ya Noël na Afrique awa. Pona to yamba fete na biso ya Noël ya le 25 décembre. Soki tokozonga na masolo pe kotala na ba histoire. Soki tozongi na époque na mokili ya Babylone ya koya komona ete na bokoko na bango ezalaki na moko oyo abengamaki na kombo ya Nimilon. Nimilon azalaki moko oyo atikaki bilebo misatu oyo akokaki ko présenter yango na bato esengeli basambela. Nimilon azalaki moko oyo asalaka ndako moko na époque wana na ba 312 asalaka ndako moko oyo esalaki etutana na mapata. J'espère toyebi ba histoire. Nimilon atongaka eteni ya ndako moko ya mulai. Nimilon azalaki mungunya ya Nzambe. Abande kosala makambo moko amimonaki lokola ye Nzambe. Kotala ndako atongaki ya mulai selo ba histoire. Nzambe ayokaki kanda apoisa pe abukaka ndako wana. Okwesa ya ndako wana nde tokomona azalaka na mibeko oyo asilaki kokweselaka misatu. Na époque wana babandaki kosambela Nzambe ya tate ezalaka moi. Na époque ya Nimilon. Soko lingo sambela Nzambe esengeli otala moi. Kondima na yo nde esengeli biso na moi. Nzambe ya mama ezalaka futi. Nzambe ya mwana ya date ya le 25 décembre ezalaka Jupiter. Donc Mbutampadi na ndenge toyoka ete na kombo ya tata kombo ya mwana. Ah oui. Donc ndenge ezalaka kelelo tokoma na kombo ya mwana pe ya tata pe Limo Santo. Oui. Lolenge bango ezalaki na kombo ya tata ezalaki moi. Donc moi inde babengaki Nzambe. Donc mutu pona biki esengela tala moi. Oui. Ezalaki lembo oyo Nimilon apesaka. Elimo Santo lelo tokoloba ke date le 25 ya Jésus ezalaki Jupiter. Na bilembo wana ekoyaka na 312. Mais ce qui te yaki comme donc le 25 ezali date ya Yesu te. Ezali date ya Yesu te, Yesu abonaka le 25 date. Ce qui n'a tellement kutu komona ke pona Yesu abanana no d'impact na ye, ba pese pouvoir, ba pese ye pouvoir ya kokoma kozwa date oyo lokola pese d'impact. Yesu ye kozwa pouvoir wana na ba 17 ans. 17 ans. 17 ans parce que kokufa ya Nimilon. Ezali ancêtre moko ya korene, ezalaki ancêtre nani ezalaki ancêtre oyo. Ouais, kende ezalaki na ancêtre moko oyo a remplaçaki na sima. Donc ancêtre wana azalaki moko oyo azwaki boyebi ya kokoka toujours kokoma tina niveau ya continuer bilemo bisatu. Donc fête ya le 25 en bref eza fête ya biso. Fête ya le 25 ezali fête moko eza ya baromain. Baromain nde bakokaki kosala fête na bango. Sikoyo biso bato bayindo soki esengeli to fête toko fête mukolo nini? Te biso bayindo toza na fête na biso. En plus toko benga mo Noël te. Biso bayindo toza na fête na biso. Toko ko benga mo Noël. Fête oyo ya biso normalement kotala bango lokola ba pesa
fête na bango ya Noël le 25 biso ceux qui totana mbotama ezali mbotama papa Simon Kimbangu le 24. Sikoyo papa Mbutampadi yo biete bato bayindo esengeli te ba fêter le 25 décembre. Mais tokomona kala mingi te bato ba fêter bato ba okende kolana na église pour ba fêter mbotama ya Yesu Masi. Mbotama Yesu Masi apa na biso eza n'impact mabota. Parce que ni milon na tiki bilembo misato. Le seul oya yaki ko continuer bilembo wana pona tele bisaki ki Constantin. Ona bandi ko sirabile zaki Constantin yende mutapo bisaki bilembo misato. Biso eza n'impact te. Un Africain pendant qu'il y a le 25 Noël. D'abord c'est le 25 Noël et laisse mana bikila kila. El Constantin a quoi ici fait wana basali la yango ba yambela yango jité parce que ça dit le 25 ba yambela kango Jésus na date ya le 25. Je sais potama le 25 té. Mais ba yambela kayena date o jité na botama yango ba yambela ka Jésus Christ. Emmanuel. Ndé date wana singela ki Afrique mo bibé tambo. Ndenge lelo komona ete moyinda komi zoba ya kolanda date wana. Pona biso mbotama na biso. Lelo ce qui tolobi tolia fête na biso ezali le 24 septembre 1800 pardon 1889. Alors papa Mfumumpadi le 24 septembre 1889 ezali événement nini tozali komona date wana le 24 septembre 1889 ezali date au papa Simon Kimbangu Butamaki. Donc fête na biso esengeli to fêter mbotama ya Mfumu Kimbangu. Mbotama ya Mfumu Kimbangu parce que et puis to benga Mfumu Kimbangu. Tata Kimbangu on époque on a benga ki tata. Lelo to pesi le kumu parce que azali sauveur oyo nzambe parmi nzamba bandi ko pona ba ponani. Bami bikisi. Kimbangu na kati azalaka. Donc date normalement o esengeli biso ba africain lelo to ko tombola le kumu. Ezali le 24 septembre 1899. Ezali mbotama pour papa Simon Kimbangu. Mbutampadi, est-ce que Mfumu Kimbangu abotama le 9 mars té? Parce que batu ebele balobi ete ceux qui to fêter sengeli to fêter le 9 mars et tout le monde rappelle sous groupe ya batu. Ba fêtaka le 9 mars. Papa Nsingi. Oui. Ça la biso pasi. Ebele to yambi komba papa Simon Kimbangu to komko sakanela ya. Kimbangu c'est un prophète, c'est un grand prophète. Parmi les prophètes. Mais le lot batouazui et les mots à Bonzambe, à qui combat papa Simon Kimbangu a dit qu'on dérouté Maloba ya papa Simon Kimbangu. Oui, bien, on a regretté, papa Simon Kimbangu a dit à niveau où tu n'as qu'à te laisser sur la bêtise même caché dans zone. Mbutampadi, ba bêtise Mfumu Kimbangu caché. Mais oui, ceux qui n'ont pas dit à Masangé Belé, parce que même papa Simon Kimbangu caché dans zone. Et c'est interdit. Caché ou nos bêtises, est-ce qu'il y a importance à Robert Tamou pas mon ici? Parce que ça mon ici. Donc, bakoki ko beta mobiki si caché té. Na boité. Na songi na ba jif. Na ba na Israël ba yambiki Yesu na bango. Na ba kwa na bango ba beta Yesu na bango soki ya bango soki ya lukuta soki ya lo wana za ba par na bango. Est-ce que mona ba kra ba catholique ba lata ka par kwa ba baksani? Ilo côté. Pourquoi biso na papa Simon Kimbangu faut que les baksa ba biloko ezangi tina pona. Papa Simon Kimbangu pa nanga, ce qui te le to ça le signe moko ezali très efficace et ça très important. Soit un signe à faire na mtendele o ba kwa kila kai na mai. Parce que Kimbangu ko uta na ye na sanda na kamba ko ya na mbanzangu mpona lunga na mbanzangu ko ya ko koma na mtendele bayaka mibale. Kimbangu bayaka deux na mutu afunda yi. O ba banda ko kumbana naye. Donc ezalaka ye na mese la mère. Mutafunda Kimbangu pendant la spiritualité bani na papa Simon Kimbangu Kimbangu azwami molimo ya papa Simon Kimbangu et zwami le 18 mars 1921 Kimbangu na zwami molimo le 18 mars 1921. Ça va torozong epai na yo Mbutampadi na bino nyonso bodwi na biso na nzela na plateau na biso na poko ya lelo tozali na Mbutampadi. Na Mbutampadi yende azali kopesa biso date nini ya solo esengeli yo nangai to fete Noël. Yo nangai ngoloba nini biso bayindo ba africain mokolo nini date nini esengeli to célébrer Noël na biso. Ne yango wana oyo ezali avis ya Mbutampadi
yo soki omoni ke oyo mbuta mpadi azali ezali bongo te numéro na biso eza affiché benga biso yaka opesa point de vue na yo bandeko balandi ezali ambiance ya émission na bino Congo Racine na bino nyonso bozali liboso wa poste téléviseur na bino toyebi ke RO déjà si boye belé bozali kolanda biso to bosani te bandeko nyonso ya komi na Mongafula papa Actir Sita na mama Mwilu Marie na bana kuna na komi na Mongafula to bosani te mama Bernice na papa Jean-Pierre kuna na komi na Mongafula bambote na bino ebele bozali balandi minene ya émission Congo Racine to bosani te bandeko nyonso bazali na groupe ya émission Congo Racine ce qui peut yo ozana poso kote na groupe émission Congo Racine numéro na biso ezali wana pesa koma numéro na yo to kotso na groupe wana nengwana papa Mbuta Mpadi sikoyo yo lobi ete Simo Kimbangu abanda musana ye le 18 mars. Abongo le 4 avril makamuni ne le kaka. Le 6 avril bien le 4 avril, ça la date moko susu oui bozo fetaka wana. Oui, le 6 avril je pense, le 6 avril oui. Oui. Na yebi mingi to fetaka date ya Tata Kimbangu le 6 avril. Oui. Tout ça na posa ba noir to bika Afrique bika. Pour Afrique bika surtout tambo na vérité, nzambi mpunga kutanga kupambola biso. Mais ce qui to komema musala papa Simo Kimbangu na babulu yeke to kozala toujours na bika. Le 6 avril les ali mo colonie. Papa Simo Kimbangu azui azami molimo le 18 mars 1921. Donc ezaki le 6 avril était. C'est le 6 avril. Le 6 avril les ali date papa Simo Kimbangu akende ko samba. Elle va fundi Kimbangu ne ko kanga bakena bakena kanga e premier tour. Batikala ko soite. Ne tour e wite ko landa parce que tozo talangonga parce que télévision ezali ezali ngonga. Nengonga oyo bakena kozwa papa Simo Kimbangu aya ko samba. Nda samba ka le 6 avril, le 6 wana nde yango alonga. Kolonga nde zalaki mokolo ya kosamba. Le 6 avril ezalaka mokolo ya samba. Donc ezali mokolo ya bandaki musala te. Histoire na édition toza na télévision zango. Mais na ko sepela makasi. Ba oyo tokolinga po ete bakoka koyeba tokotalisa histoire to. Abanda le 18 mars 1921. Le 6 wana avril kosamba na ye na sambi alongi. Ezalaka boni. Kosamba papa Simo Kimbangu pona ba comprendre ya zangunza ba memela ka ebata maladi. En plein air à la chiche. Ania Kisaba. Au moins longa ya le 6 avril. Mais molimo santo le créateur Wamba Wampungu Tulendo Tonda Edeso. Oye salaki était a dirigé papa Simo Kimbangu katina ya salaka le 18 mars. Nena ba acte ya badaye ko sala. Oye utaki na mukina mulimo katina ye. Ne sengela ki bato ba monango parce que bazo ka mona sa. Ne eyaki ko mona na boye le 6 avril. Ezalaka le 6 te ke yango ko yaka mulimo te. Papa Simo Kimbangu akoya mulimo le 18 mars 1921. Le 6 avril yango nde ko ezalaka ko samba na ye nde alongi liboso ba juge nde abimi mobikisi bato babandi ko loba mobikisi. Mais le 18 wana ezalaki date oye déjà on nzambe déjà wamba mpungu tulendo akokaki kopesa ye ko esengeli bayino babika. Alors Mbuta Mpadi to zongi na sujet na biso o etali mayo etali Noël mais tozali komona bato mosusu tolobi ba oyo ba fetaka le 25 décembre wana o expliquer biso ezali fete ya nani esengeli te to fete yango. Alors nakolandisa alors pona ba oyo ba fetaka le 25 mai okoloba nini bandeko bazali kolanda yo na poko alelo. Pamba te to mona ka sur le 25 mai ndenge nini mokili eninganaka kuna bazo uta na bambuta kuna ba uta na est kuna ba uta na ouest Noël mais finalement nous devons avoir combien de Noël? Papa Nsingi lelo soki ezalaki Kimbangu ste alobela biso vérité mais le baboutique nyonso bazotiaka ba elongi ya Kimbangu belezaki
parce que ceux qui battent ça qui pensa bo solo ya race noire kati na papa Simon Kimbangu mais les babouti ko te biso to sotanga keluka o interne belezati mais les biso nyuso to zaka na nkamba mais le tokenda ozua bo somi ya boye ya mulimo na nkamba ni olinga komona ni tete vuvwa mebima ni beleke bima ni aseke bima ni bamangombo nyonso moni soki ebimi bese ezali base esankamba sikoyo mvulu papa Mpaya Mbuta Mpadi esika noloba nini batu ya nkamba bayebi vérité babombi ou bien baosala yango par ignorance matondo mingi papa na ngai papa Simon Kimbangu era kangami yaki oshu na likolo kotala papa Mpadi oyo atomboli lisanga ya biso baindo Mpadi oyo ya yo bien Mpadi mususu wana oya ngunza wana ngai azala ancêtre yenda boti tata na ngai propre donc Mpadi oyo ya prophète yo zali koko na ye naza koko propre boti tata na ngai na maboto ya boti tata na ngai nazali na muchopo na ye papa Mpadi aboti mama Sela aboti papa Lulendo oyo atikala responsable de l'église noire aboti papa Dominique aboti Matusila aboti Pandi Makana sana poto basale bele famille zale donc yo obimi na ligne oza koko ya nazali koko descendant ya Mpadi soki lelo nga na okoka kotelema na lobela makamu ya papa Simon Kimbangu ezali honneur ya Mpadi parce que papa Mpadi yende azwaki nguya et pas le créateur wamba mpungu Lendo tonda edezo nguya wana esalaki ye na papa Simon Kimbangu bakende kutana na katanga na oshu so ina kotala parmi lelo bazokanga bien o bazokanga o ngai na salle d'église intel o ngai na salle d'église intel même mutazalaki na boye bebele ezali papa Mpadi parce que papa Mpadi yenda alali na papa Simon Kimbangu pendant 5 ans avec 6 mois avec quelques jours na kati ya prison ayebaki boyebi mingi ya papa Simon Kimbangu akalisa ye mingi tozana baiswa na date ya suka o basalaki losambo na makambo ebele oyo ezali kelekaki me babamba Emmanuel afa balongwa bakende kuna baprofesi oyo ekoya entre papa Mpadi na papa Simon Kimbangu moto ayebaki yango mingi ezali Mpadi sikoyo Mbuta Mpadi yo lobi ete ozali koko ya prophète Mpadi Simon Pierre oyo bazalaki boloko moko na Mfumu Kimbangu alors Mfumu Kimbangu makambo oyo etali spiritualité atikaki yango epai ya nani omoni papa Ntingi nayebi te soki okoki koyeba Kikongo mais terme moko na koloba na Kikongo bo kininginingi kilamba imvumbi kiakizaya matso ekama mvumbi nzinzo ya kangama na ebembe ye mutayebaka jour ebembe kopula na jour ebembe na mikuwa na nzinzo wana ngai tayeba donc nzinzi wana ni koloba nini nzinzi ça veut dire Mpadi lokola azalaki proche donc ezalaki koko na yo lokola ye azalaki esika moko na Simon Kimbangu na mutu pendant 5 ans na kati ya prison avec 6 mois okosoma kamebele okosoma chaleur bele alors bandeko na biso ya kimbangiste toloba bosolo oyo balobi ete le 25 mai ezali Noël le 25 mai oui ya Noël ya kimbangiste pona yo moni yango malamu bien mabe eza mabe eza malamu donc esengeli to fete yango soki tokotala na spiritualité ndenge nzamba kabelaki biso bozwi ya molimo kati na tata Kimbangu fallait tolia biso nyonso ensemble Afrique mobimba le 24 donc tolia le 5 mai te non le 5 mai bango bazwi bambotama ya bango bana aussi nota yo mwana foyeba ava yo nano kuma musala ozokuma nana azwilaki yo nguya nde utaki wapi tato ya boti bino bozwi bobuaki bozwi ya tata bozwi ya bino botie liboso bopamba matin mapambo leo na bozoli yango likola masumu il faut boyeba yango donc esengeli bandeko na biso ya kimbangiste batika date ya bana bazwa date ya papa mais c'est normal awa tolobi tole le 20 bango baye kobalola date le 25 mai kaka na mibwe uti koleka bango biso babanda kolia le 25 décembre nde komona boyebi ere komi koya nde ba comprendre balobi to kobeta date ni sika to beta date ya mwana oh esengeli bazonga tozonga tolia biso nyuso na date ya papa date Kimbangu Afrique bika tozana pusa ba yinde tobika totika kosala musala ya nzambe na bavyongola vyongola 99 jours eza biso jour moko eza tata mokili le créateur akabelaki biso molimo centre parmi tous les 4 qu'on a est ouest nord et sud à chacun basa na pouvoir na bango à chacun sengeli tosalela coutume religion pe nyonso pourquoi biso tozi ya banda ninga tozosalela ekomi na temps fa tosalela ya biso kimi tosalela te tobandi ko compliqué
tozotia bayindo wapi tozomema bango wapi. Alors Mbuta Mpadi yo likolo zali koko ya prophète Mpadi oyo bazalaki boloko moko na mfumu kimbangu balalaki bambula ebele. Alors nini oyo yebi mfumu kimbangu atikaki epai ya koko na yo? Matondo mingi omoni likabwa molimo ekabo makana musunite na molimo kaka. Papa Nsingelo kona koyebisa yo soki nga naza proche na yo makambo yo zo lobawa na koswa mwa chaleur wana nga pe na okoma journaliste lokola mutu nyonso oyo azali kaza proche na likabo oyo ezali kaka elemo na mutu soki aza proche na ya kozwa ya Papa Mpadi azaki ngunza kotala kolongwa kati na Kishasa awa kokende na likolo ya Katanga kofanda na ngunza esengela zo mabomba mi ya bonzambe parce que sika yake nde kokutana kinaye azalaki déjà oyo nzamba zo ko utiliser mabomba mi ya molimo epesa makana molimo nganga nazongi na nganga o bazwa ko bundisa mayela bonzambe nganga soko za pemena nganga ozwani mais ko mayela bonga oui bongo siko comment fait-il mutu afandi na mutu asa na lumière elingo bikisa ba azwani lumière sikoyo Mbuta Mpadi lumière wana ya mfumu kimbangu donc ezali na nkamba te soki na kolandisa mana makambo yo uti koloba pamba te yo lobi mutu oyo bazalaki esika moko pendant beaucoup d'années beaucoup de jours ezali prophète Mpadi ingeta mais soki to koloba bongo comment soki natangi na libuna no papa Simon Kimbangu tata Kimbangu na soya molimo soki natangi ba papa na ngayo bakina na mukila molimo papa dia ngene ba papa kisolekele ba papa dia lunga na bazalaki bana banalike en plus soki na landeli ba histoire vraiment soki natali na limaki te ke esi bakutana ngina tata na bakutana te tina papa Simon Kimbangu asala musala bakutana te soki lelo biso to koloba boyebi o ezali boyebi fakte so ngona nkamba esengeli to so ngona nkamba pourquoi komi na descendant pas du to so yango parce que il parle d'idée afin qu'il n'a pas passé pendant 5 ans avec moi Benabachou les sali et puis ça bis opportunité tobika et date oyo ya naissance ya mfumu kimbangu bozu yango pepa ya prophète Mpadi oh matendo mingi ce qui to koloba yango ingeta esengi to ndima yango parce que le wana descendant il azali koko na ngala ataki molimo ata musamaki na molimo mode yango ekambinga lelo na tutananga na yo c'est normal. Sikoyo batu oyo bacheli biso date ya le 9 mars pona Noël lisusu bango date wana ya naissance ya mfumu kimbangu bazwili yango wapi Mbuta Mpadi balia kanona 9 jours za biso jour moko za papa Simon Kimbangu ero zoli mbonga papa Simon Kimbangu lia mona so soko zoli mbonga papa Simon Kimbangu tika na spiritualité na yo nzamba kabeli yo ozima kamba bonzambe ya papa Simon Kimbangu lingo balola ekopesa pito pale toyebi mokolo mwasuka toyebi le créateur wamba puntulendo to daideso akufuta moko na eteni parce que omoni molimo nzambe ezaboni molimo nzambe papa Nsingi soki nzamba pesi opportunité ya molimo na oui hein kolinga te na likolo ya makambo ya bonzambe o ezango nzamba pesi to compléter ya okobebisa bana ngana libote ya bonzambe singeli babika ba obika te d'avance soki nzamba pesi yo lumière elembo na yo ayaka kopesa mutu wana mukambi wana ayaka avec un signe ezalaka masanga nyonso ezosambela papa Simon Kimbangu ezala masanga ebele basine ete kolata bamiso bazolata kolata balati kaka na joie lokola bango kuna bazolata vert blanc soki tucha vert blanc na siko mukambi wana bali kokamba bino sini nini ko batata bampungu bapesi po taka kokamba bino donc Mbuta Mpadi motambu sifoza na signe ikita mutambu saka na signe signe yango to koyebela ngo lolengeni omoni kaka soki molimo nzambe yekati na yo akopesa signe ni late okoya lelo komoko ezali inclus okopesa bana na tata siko bato bazanga ba signe ba wana bakenda na bibudi atali ana zimwa chalet lokwa nazalaki proche na papa Kimbangu tika na sala signe banda papa Mpadi azwama molimo na ye na 1939 era telebaki mona papa Mpadi amtena armée disa mera tele momoni nzambalo rejoindre lata ti akufi achanja so signe mususu signe wana yango atikaki ete bayindo balata babiki na yango pe balata donc tolata rouge non wana natalisi ngala kansi tolata lokola papa Nsingi alati omoni papa Mpadi omoni rayene le munaye ouais omoni le moyaki na mo atalisi bakambi na ye bana na ya le bana église no atale senge tolata ba omoni ensi
aye na sini na ye oyo esengeli bato babikela papa Simon Kimbangu ayaki bonzambe oyo ayaki nango ateyaki alakisaki biso ete nzambe azali olandi esengeli bayindo soki tolingi tobika soki bokoyokamela ngai imbango ngai nazali tata molimo na nguya wamba mpungu tulendo tonda edeso bokobika se kobika en plus tata Simon Kimbangu amibenga nzambe te soki lelo topesi lokumu ke tobengi na nkombo ya bonzambe ezali nango mabebe eza malamu donc il azali prophète. Oui, c'est un grand prophète. Kimbangu c'est un grand prophète. Soko tia batemi na Kimbangu vraiment oza na fikite. Mais moi no ayebi Kimbangu ayebi mabombe ya Kimbangu ye wanande azoki ne ko découvrir o esengeli ba yido babika. Donc Kimbangu c'est un grand prophète. Alors Mbutampa dit na bandeko nyonso oyo bazali ko bongama oyo à chaque fois balingi kaka ke Noël ba fêter yango le 25 okolobanini po bango bandimi ete mobikisi na bango Yesu Masiya abotama na date wana ma tondo mingi mbila nyonso etela na jour moko mbila boza la boti na ye aboti régime yango eza moko mais soko mo compter ba mbilo eteli ebandana na moko mibale misatu minei mbila nyonso etela na mbala moko te lisese na pesio il faut comprendre bandeko bazana na bakristianisme bazana beteni songolo na peso lisesa mbila bato tozobunda mpona papa Simon Kimbangu na pesi kaka lisesa mbila nyonso etelaka na mbala moko mais Mbutampa na bino bato bozali kobunda mpona mfumu Kimbangu mais esengeli bozala lisusu bomoko abongo ndenge nini kaka na bino bamusu balobi ke non Noël esengeli to fêter yango le 25 mai kaka na bino bamusu balobi non esengeli to fêter yango le 9 mars kaka na bino bamusu babi esengeli to fêter yango le 24 septembre hein ozomona te ke sika wana so potopoto ezali potopoto ezana mote sole komona na bato bamemi musala tata Kimbangu na solo non esengeli boyebisa biso quelle est la vraie date oyo biso bayindo esengeli to fêter mais biso totalisi le 24 siko banda kotuna na le 24 pesanga ba signification ya le 9 yo kimona pona soko tuni date le 9 ba okende kumbelo bitatu soko kena date le 25 bazana ba application ba opesa soko yeno na date le 24 explication eza na moti eza na cas normal fumu Kimbangu botama le 24 c'est tout explication eza te mais soko kena le 9 oyoko to chaka le 9 pona bitatu soko songi le 25 o mukolo soki era botamaka be explication mais soko yena le 24 hôtel mina discussion eza na moti ofani nunye bongo de bizarre. Alors Mbutampa dit bino boyebi ndenge nini ke date ya le 25 décembre ezali date oyo bato ba kriaki mais eza bisote nzamba yebaki ke wamba mpungu tulendo ke ngonge kokoka mabomba mi ya bamindele esengeli bayindo to comprendre yango nde yango sali ete to bana koya kozwa mabomba mi kotalisa na bandeko bayebi na bazangi koyeba parce que likambo nyonso eza na ngonga na yango donc lokola tata yebaki ete biso pa kabela biso molimo santo ekoyaki na mbanza nkamba nde esengeli molimo wana biso tobikela nde okomi komona lukuto bango bayaki nango ebandi kobima na posa donc soki tomoni ba makambo bandi koyela biso tokama te tozala bato oyo esengeli tososola mpe tondima mpe tosalela yango parce que nzambe azazoba te na tous les 4 races oyo atelemisaki na kona est ouest nord et sud eza na ntina ya mabomba mina ye pourquoi biso banoir tozanga mabomba mina ye tokende defaka mabomba mi ya bato misusu nde lukute na bango yango esali ete lelo biso toya kodécouvrir badate oyo eza biso te parce que Constantin na 312 ngata solo yo ata solo oh oui bongo ndenge nini ngana kopeso date ya 312 na date ya 335 parce que Constantin akufi na 337 histoire za molai ndenge tolobaki télévision ezali monga mais nakosenga ete lokola ezali chaîne oyo aussi bakoko pe ye moko tata mokili wamba mpungu tulendo tonda edeso asungi biso po ete bayimbo mpe tozwa faveur ya kotombola lokumba tata Kimbangu tata mpani mpe kolandela bakoko banso oyo babundaki na etumba wana na 1939 tina eleko biso totelemi nayebi mapamboli wana ekolanda yo po ete tobika
Alors, Mboutampa dit, tozo continuer la mituna na biso, bien que minute ezo kende na suka. Alors, yo lobi ete, koko na yo bazalaki esika moko na mfumu Kimbangu. Est-ce que total nanu mboka ninge ezali kote patepa? Est-ce que batika ki bakangaki atalika moko te pona mboka Congo ou bien lolenge nini? Matondo mingi papa na ngai. Mboka na biso ya Congo, bakoko na biso batika ki yango na mabete. Bakoko na biso batika ki premièrement mboko na boyoka. Bakoko na biso bazalaki na ma mise en temps ko lelo biso tozomona te. Bakoko na biso d'avance bazalaki na bolingo makasi. Bolingo wana tata mukele créateur akabela ki bango yango esengela ki biso totambola. Mais lokola tozali batu oyo kobota na biso kokoma na se ya ntango pe ya mukili toyaka mingi kutala olulo biso tokokuta na mukili. Nde komi na ba séparation. Osomona tata ozokoma na niveau ke yaya na leki babota mi mama moko tata moko me bakabwani. Me batata na biso pe bakoko na biso ya bobazala ki boete. Biso tokolinga tosala effort. Soki tokokoka kozongela lolenge nzambe le créateur wa bapungutule do tonda edezo apesa ki mayele wana na bakoko na biso basali batikila biso mukilio. Soki tokozonga na mayewane kolikana. Parce que tala nanu elebo ya munene tata mukeli wa bapungutule da kabeli biso lokola tata Kimbangu. Tokomi komema ye na lolenge sengelite. Est-ce que tokoko bika? Tokobika te. Tozana beso ba yindo pona babika. Esengeli baye ba vérité baye ba bosolo. Bosolo oyo pona tokoka kozwa yango. Esengeli tolandela siko lolenge spiritualité komi kotambola na génération na biso ya 4e oyo moko alobaki. Tokile mona bosolo wana ana lingo mona sokoteza na solo tuiza na solo teza na solo. Tata ko orienter biso tokobika. Donc Fumu Kimbangu na 4e génération lobaki makamuni ne koya. Oh, Kimbangu c'est lobango. Bongo ne se sala makimbangu. Soki biso tozolo baboyeza Kimbangu. Mais sengeli toyeba maini ni alobaki. Mo bandu ya bandu ya tsilulu. Hein? Ndombe sika vutuki na mayani. Mana masilo ka ya vinsamba aloba yango. Mundele sika kitu ka mundele ndombe sika kitu ka mundele aloba yango. Même ba présent ba lekitu Kimbangu c'est aloba. Yena mfumu suwa luta suwa tambola kimfumu mesika kala mwana ndwelo. Mesika diambo za Kongo sika sakana na sawo. Elekaki ezali. Wana maloba ya Mfumu Kimbangu. Aloba teke président wana kofana ne bonga ko memekolo te. Aloba akofana ne bonga na ko sakanela bonga Kongo. Mais Mboutampa di kaka bino batu bondimelaka na nzela ya Mfumu Kimbangu bolbaki ete président wana nde yende mutako umela ya kozali bela na kiti ya bokonzi. Ezali bino. Est-ce que ozosonga na lisese nazo peso ke no na fichure sa biso. Jour moko za papa Simon Kimbangu ozosonga kaka. Na lobi tote ya musolo ya papa Simon Kimbangu. Tate osoki totele ya musolo okomona ke nzambe le créateur wa bapungutulendo wa sana force ya kona est ouest nord et sud a obikisa biso. Mais ceux qui tozo te ya komba tata Simon Kimbangu pona to landa ba bien. Et osala passe. Ba to kobika to osala muke. Ba to kopoya to osala bele. To sala la komba tata Kimbangu na so. Mangombe bele kuti bazo sambila me bazo bosana koma mpadi. Lingomba nino ya to moma na 1939 ela sa musapi ndenge biso tozo loba. Même ndenge yona nga tozo loba. Ela sa musapi ke ngai na telema na dati boy na mububu bana kisa. Apa mpadi. Omoni padi era zibo zwinaye. Parce que padi apambola libote. Papa na pambola bana padi baba riche. Muta pauvre zati. C'est vrai ngunza pambwama. Est-ce que bakanga ni basa ba pauvre? Te. Akas. Donc nzambe la personne limera bien bana bazaka ba pauvre te baka ba riche. Mpadi bana netu ba pambwama. Na libota mpadi pauvre zati. Donc bilembo yango nezo la sana bato ba kozana bususu. Sikoyo Mboutampa di elikoloba nini? Donc soki mutu azotanga komba Simon Kimbangu esengeli pa yeba Mfumu Mpadi. Normalement papa na ngai. Normalement asa moko a contribuer mingi. Lelo soki bato nyusu ba otanga ba keluka na bombeli yote. Oh oui. Limbisa esika bazali bande konanga bolimbisi. So ba keluka ezotanga beza Mpadi. Mutako sote papa nsingi journaliste. Mais kombo wana Mpadi to ebi yango te. Kasi te bongo bango zibosu na bango basi kolia na bango sana. Batu so ba otanga ba keluka ba otanga te totanga boy totanga mo ba buka mike ba sotanga Mpadi. Histoire sana maboko Mpadi.
bana mpadu wana bango ne batondi na boyebi zwa balulendo aza na debonom zwa ba Dominique aza wana monga fulawa bango ne baza na histoire parce que mpade bakangi ye bana mina mimaka kuna na ushwe na katanga eza bango wana 4 bana amimaka moko abota maka kuna amima tata mwasi Serge Julien amima Marque amima Palais Dominique na papa na ngai bango ne babotama bango ne bayi bakoleli pe kuna bongo na bato toza komona mikolo bakomba chef mangomba ke bango bazali kotalisa mangomba Simon Kimbangu bazuli yango wapi nzamba pambola bango batela bango batamusa musala na Kenya mais non na faisait abiso un jour ya bango ya tata Kimbangu ndenge basu yango ise sengo batelisa musala Kimbangu mais batamusa ngo na bosolo ce qui bosolo les ali tokobika mais ce qui bosolo les ali te tolingi totala bambongo tokobika te kobika na biso eza toujours. Merci na Mbutampadi nini koloba poto kene na suka na baye pona mai o Italie le 25 décembre pour la fête ya Noël. Ma tondo mingi na ko koloba ki na bande ko na biso nyuso africain o tozo ko toujours ko fêter date ya Noël eza date na biso te. Mais na yebi ezali mo lien moko virus déjà o ilata biso africain. Et si ko zali lokola déjà ozo yoka mabomba mi ekunda mekomi kobima o milengela seko koyeba ke lelo ane oyo kolia mwane koya kata no ndeko na ngai d'avance il faut yeba ke Noël ne molia ka mobongo donc elembo ya Noël mona na biloko ape mo tiaka na ndako Noël mobimba ya mwana na bilamba no somba kasinga Noël mobimba ya mwana ezaka ne pas tata mobilité même ba ange ba yebi date wana te ba yebi ya mote il faut yeba ke kama ne koloba kona sombi radio no Noël no mobimba na radio wana. Donc bilamba ya bana Noël biloko apema Noël nena kosenga lokola nzambe de créateur azosunga biso ba africain mabomba mekomi kokundama esika yo ndeko moyindo zali eloko na kosenga tolala te totelema mais kotelema na biso totelema na molimo ya solo ya tata Kimbangu totelema na lokuta te po ete ekoka lisusu koyokisa biso passe j'espère on azalaki nango ya mutuya ya mwana na ebite soki na okoka muke koleka ko saluer bandeko na biso oyo ko pesa mbote na bandeko vraiment na ko pesa bazolanda yo na poko ya lelo na libota nyonso africaine parce que ngai waza wa bino mayelo na sana ngo pe to sana ngo to botami na makila ya molimo nde ya mobomoni epesami biso esengo toleka mbote na ba africain nyonso o baza ba noir oyebi ne sika nyonso zana mikila pote to pesi bino ba mbote belé mbote na bangunza nyonso oyo si botelemi ozokuma musala papa Simon Kimbangu mais contradiction ba date ezali na bangunza wana oyo batelemi mais pesa bango kaka mbote yo pesi bango bango pesa mbote parce que basi déjà bilemo oh oui mayele wana bango basi pesi bango très bien lokola bazobamba déjà bilonga papa Simon Kimbangu tozomona yango mais balongola basini wana bakache bazali kochampa mfumu Kimbangu kobosa eloko wana te eloko bakache baeba na lobaki 99 eza biso un jour eza ya papa Simon Kimbangu donc hier ozobeta caché na nzota papa Simon Kimbangu mitu na caché na bete senge na bete obesengeli soko moni osana lien moko yaki nango kobeta na nzota papa Simon Kimbangu la kisa mo meme na bakambe ozokamba yebisa bango lembo na beti parce ezali sini wamba pesa kingai nde ya moto pesi bango mbote na libota na biso pe bana lingomba nyonso mbote pai na mama na ngai mama Sukula ozali mama bana olandela bana na ngai papa fils Mpadi mama Bungudi Mpadi mama Kakalwila Mpadi boni papa fils Kinkela boni mama Museka boni yaya Kimpavita o mwana na ngai ya muke bebe na ngai boni papa Matondo papa Mfumumbata bino banso oyo bozali kati na boyebi ya kati ya papa Simon Kimbangu topesi bino bambote ebele na nguya ya yemoko le créateur wa mpungutu dendo kati na mulimo papa Simon Kimbangu ingeta. Merci Nabino Nyonso bozalaki ebele liboso ba poste téléviseur Nabino pona kolanda magazine Congo Racine ya pokwa lelo nde touti koyamba mfumo plutôt prophète Mbuta Mpadi yazali nani yazali koko ya prophète Mpadi Simon Pierre elongo na nde to beti masolo na mai etali date Noël to yoki nengeni na expliquer que la vraie date o esengeli biso bato bayindo to fêter Noël na biso esengeli te ko fêter le 25 décembre mais sengeli to fêter le 24 septembre ezali mbotama ya mfumu Kimbangu nengo wana na bino nyonso bolandi biso o ezali avis ya ndeko na biso mfumu Mpadi
yo soko zali na vie contraire numéro na biso eza affiché na ba poste téléviseur na bino benga biso pe yaka opesa point de vue na yo nengwana topesi mbote na bino nyonso bolandaka émission Congo Racine ezali bongo mama pasteur Fanny Kalunga tobosanité mama Bénédicte Kadiabioko wana zali mama na bana tobosanité madame Lisi Ilunga wana zali molongani ya cameraman na biso Eli Kweti tobosanité bino nyonso bandeko bozwami na kati ya groupe ya émission Congo Racine topesi bino mbote soli komona bongo papa Jeff à partir ya Matadi topesi mbote soli komona bongo papa Gedeon Mbwangi Nzambizei topesi mbote papa Prosper mbote na yo papa Kibaka mbote na yo papa Gaston Lumu bozali ebele na groupe ya WhatsApp émission Racine topesi bino mbote ebele tobosanité maître Aurélie Mpadi ye mokonzi ya masolo ya forage mbote na yo ozana posa ya forage benga biso totindela yo maître Aurélie Mpadi mokonzi na yango président Kangi Nestor Itibumbu tala yo yango yo bongo papa John wa Kangi masolo ya mathématique na Saint Jean Baptiste topesi yo mbote belé botika la malamu merci l'équipe technique tokutani mbala ya sima.